Votre belo mo est très intéressant sali mabe mingi. Mabe ngo sali neni yibaki batu, mabe eze bele obomaki, mabe zani obundaki. Obunda les universitaires doivent bunda fort kuluna chaque jour. Ce que banda biso bena nzoto, to bunda lisute poto moni mabele ki ba kope zate, ba père na biso ba kemba, ba vena biso ba kemba musale zate mboke développer te to moni lo moya malamu te. Donc si je comprends bien, avant que mon sukola mituka utaki na kiyanki. Kiyanki na sai kuluna fazer, alala mingi na gambila. Kata basaki ya batu. Ba chaînette bato ba mère na nyokola bango basaki ba mbongo na yibi na botoli na zokisi force ko na moni. Si c'est comme ça na ko kana ngate na na ngata na lavage na nonika moto on s'attend les fils que mi fana zonga pana so mata mo de mia fufu na la meta ni kaibu na Thompson na lie na la li journée leki. OK, na rappel église osambelaka? Sambela na église. Siko na mabonde ino lo osambelaka, mabonde weza ka genre nini? Mabonde lo ngasambela ka nzamba sunga ngaka. Alungu langa milima mabe ya lala libanda ya bota la biloko abatu ya zabiloko abatu ya konfier lo kwa mutu te ya mabonde lo nga asambela ya ngwana shada ya pesa ngambongo na sunga bandiko na ngayo bana sima baleki na ngai famille na ngai na bokola bangwa les po mabe na lembida mabe na okoka isuti sale roya père ngasko ba ref na za nini te na sokola moto te. Et ce moteur boulot n'a bien au pétin. Mutunda la question au sokola mutonde na umo sokola pe na umo nika boulot na ngata. Azo pesinga musala na boya. Boya te na yana sala. Maintenant ce que nous pesa so musala te bo négliger biso. Ba musu ba utalibanda ba ya na Congo ba nginda ba mo ba riche mais biso mo ba na mboka. Ba pia kene ku ya mabe. Le bel romo est très bien sous la pression musala. Musala pesa mutu musala ayebi. Yo musala ni oyebi métier ni oyo za na maboko ba wi ko pesa ope musala. Ah musala ve ba mechete musala nyoso mtu to botama na musala tete na yebi na yeba tato pesi senke bongisa nzungu so da na yebi da yake te ba. Salut et bienvenue chers internautes, chers abonnés de Emergence One Télévision pour l'Anda Bisotro. C'est votre émission Bolingaka Mingi Kini Alelo. Kini Alelo, c'est une émission de la réalité, il y a Kinshasa parce que Kinshasa est une ville moko ya munene, Kinshasa est une ville moko oyo une ville métropolitaine. Donc c'est une ville oyo vraiment eza makambo belé obongisa. Pesa makambo belé ya kosala. Dans un pays béni comme la République démocratique du Congo, nous avons la ville de Kinshasa oyo ils sont riches en potentiel, mais à notre grande surprise, je ne sais pas nous sommes suivis partout à travers le monde. Un grand merci à Carlos et José. Merci à M. Tony Balotelli, le géant monsieur de Paris. Et surtout à maman Nabiso, maman Nakaïde, na pesi mbote. Na pesi encore mbote na maître Fabrice Loboko, ceinture noire certifiée par la Fédération internationale de judo. Le cœur de notre maman, Madame Victoria Kankou, donc Kalaté Tobala quoi. Donc Zara non calme. Na pesi encore mbote na M. Bill Mobuka depuis les États-Unis. Donc bon santé de Dodis Mandungu, Fondation Fodem. Invité dans la Lelo, c'est un jeune quinois. Un jeune quinois, je ne sais pas s'il faut le dire désespéré, parce que peut-être le terme est déplacé, c'est trop dur. Mais c'est un jeune qui se plaint par rapport à son avenir. Qualifié na Kuluna, qualifié na Yankee, qualifié na qualification surtout. Mais Yemoko, Ayebi Yazali, et Yemoko, Ayebi Oni na Koluba, Oyazali. Mon Mboka, bonjour. Bonjour père. Vous allez bosser la caméra Emergence One Télévision. Vous êtes partout à travers le monde. Mais Yambo, on s'est présenté comme on a ni au Vandiwapi. Comme on a gradi. On va na Yolo Nord. Na Kalam. On va na Kalam na Yolo Nord. Donc gradi, on va na Yolo Nord na Ngavula. Ah, tu es sur l'université, tu es au monde. Ah, aux autres, ça exactement nini awa. Awa, tu n'as pas moto. Sokolara ba moto, coopérative. Tu kemba forvé. Musala été so musala munani to biso moto aba volonté to chika ba mabe to sala to luka to sa musala to zambongo po bando sunga biso bena ba famille na biso na bandeko na biso. C'est bon, to comme place on a bien, to comme place on a bien. Alors, on dit bien que ah on y a ko la moto pour que ozwama eloko musuzu eloko kolia. Mais tu as une famille. Obotami na nzete to botami na moto. Baboti bazato bazate. Baboti bazali mais basko musika.
bana este bano chini na bilo lia na este ya kabu e ate funga mona débrouiller take na mbali na kola bu na uma da grand garçon seki funa na ya débrouiller na muke na nous avons na bomba ta ne fils kata 5 7000 fois pour esunga nga lobi na ngai mettons siko na ozwangote au mona tela za na idée mabe mais so na zuida mbongo idée mabe ya te na sape mabe te na ndeko kadi tokende malem parce que osula na yo eza ebele parce que ba jeune loko yo baza pe ebele baza ba difficulté oyo ozebisa biso ba papa ba parents baza musika yo zo bunda yo moko na kini awa uliaka ndenge nini unalaka ndenge nini parce que oyebisi biso ko va na ngavula yango vandaka wana ngavula oyo vandaka wana eza lupango ya papa tika eza pa ya koko eza pa ya baninga to eza pa ya nani exactement ce ko vandaka eza pa koko na biso vandaka pa koko koko aza en vie azali ba parents baza en vie koko aza en vie bazali bango nyonso tu bazali oza na âge nini ngai na 23 ans. 23 ans. Tu es encore trop jeune, devant toi il y a encore de l'avenir. Alors, ndenge osala musala kosukola ba moto be vision no pene zakanini. Vision na sala musala sokola moto be lobby shada ya sunga ngata lobby moi mutu mo be ka n'importe quel mutu koleka pa moninga boye azinga pa tinga engager ma place mo pena musana mo vivre mo bien pona boya mabe. Pour mabe le ki fort na sali mabe trop na lembi. Esenga mpona nazo musala na pema zela otolo belo mo eza très intéressant sali mabe mingi mabe ngo sali neni oyibaki batu mabe eza bele obomaki mabe ezani obundaki obunda les universités dondo bunda fort kuluna chaque jour siko banda biso to bena nzoto to bunda lisute poto moni mabele ki ba kope zate ba père na biso ba kemba ba vena biso ba kemba musale zate mboke développer te to moni lo moya malamu te. Donc si je comprends bien avant que mon sukola mituka utaki na kiyanki kiyanki na sai kuluna fazer na mingi na gambila kata basaki ya batu ba chaînette bato ba mère na nyokola bango basaki ba mbongo na yibi na botoli na zokisi force ko na moni si c'est comme ça na ko kana ngate na na ngata na lavage na nonika moto on ata ni fils que mi fana zonga pana so mata mo de mia fufu na la meta ni kaibu na Thompson na lie na la li journée leki. Ok, ne rappelle église osambelaka sambela na église siko na mabonde ino lo osambelaka mabonde weza ka jar nini mabonde lo nga sambela nzamba sunga ngaka alungu na milima mabe ya lala libanda ya bota na bilo wa batu ya sabilo kwa batu ya konfier lo kwa mutu te ya mabonde lo nga sambela ya ngwana shada ya pesa ngambongo na sunga bandiko na ngayo wana sima baleki na ngai famille na ngai na bokola bangwa les po mabe na lembida mabe na okoka isuti Vigno sauté à organisation, cause moi 10 francs, 20 francs, on s'organise. Est-ce que nous avons aux orateurs qu'on s'organise, tombons et boum. Si vous voulez, aux amis francs, na 1000 francs aux organisés ni. Vous se organisez l'autre, aux 1000 francs, vous avez un roulia na yo, t'as dit roulia bateau bana sim. Si vous au bon mandeni, le roi bon bête, le fils qui a ta place moi bon, ça t'a $10 chaque jour, à moi $5, t'as 5000. Navigation allait 2000, na bomba 3000. 3000 siko yo zu 2000 3000 4 na ndako baleki baolela nzala siko zaka ko bomba polo yo se organiser vie déjà ndio za noso oboti oza déjà na mwasi aboti te na ni mwasi ni mwana na mbeya na nga moko likili na ni eloko na sima na nga na boti te na fresh na ni mwasi nini ba rêve na yo munyo so za ba rêve no vraiment ya vie za ka ndenge nini par rapport ya ndenge zo moni la pe mo ki passer toi na 2023 2050 pe ko zala Allez, oui, père, on a ce que rêve na zaranini. Te na sokola moto te. Et c'est moteur boulot na ngana e bien on pétin. Mutunda la question sokola moto ndi na umo sokola pe na umo nika boulot na ngata. Azo pesinga musala ngana oboya. Oboya te na yana sala. Maintenant ce que nous pesa so musala te bo négliger biso. Bato musu ba utalibanda ba ya na Congo ba nginda ba mo ba riche mais biso mo ba na mboka. Ba pia kene ru ya mabe. Le bel homme est très bien sur la pêche musala musala pesa mutu musala ayebi yo musala ni oyebi métier ni oyo za na maboko ba wi ko pesa ope musala musala ve ba métier te musala nyoso mutu to botama na musala te na yebi na yeba to pesa nsi ke bongisa nzungu so da na yebi da ke te babamba nzungu ba cha eloko boy no metizo na mutu eva na musuna yo kula musala na ndusala ndeko Gladi. Nous avons posé une question très importante. La question est que yo
métier na yo eza nini soki métier na yo eza nanu te nini yo kosenga na bato bonne volonté nini yo kosenga na bakonzi parce que vous êtes des jeunes l'État est censé encadrer bino gratuité ezali yo so na âge ya gratuité te ba centre de formation pezali ba INP pezali ba place ebele ezali kokende oyo bato bazotala yo sikoyo okosenga bango nini nga sengi na bango ya mingi te na sengi bango mpe mbongo te lodi me nga sengi bango kaka bazalaka na bonne volonté balakisa biso mosala basengaje biso na mosala mo tokosala mpo lobi ebotela biso mwa 1 plus 2 plus toza mpe bato malamu toza mpe bato bavaleur na bafamille babopesa so valeur na bafamille po bafamille bakoma néglige biso wana eloko te otangi na ome mbongo ya te banéglige yango nga sengi kaka na bakonzi eloko ezaka ya facile eza nini aluka se organise ata bajeune ata na mombele ata na yolo mokonzi ya biso Jean-Marie Lukulasi azwa biso amema biso ata na INPP tosala mosala toyoka ata formation toluka moyen nini oyoka tokotika mabe tokandoluka ata mbongo tokando débrouille ata kobongisa mutuka ata kobongisa TV ata kobongisa ketch ata kobongisa lipapa ata nyonso ata elamba mosala kaka esase mosala emonana eloko biso osengi yango wana nanga maloba ebele ya oloba te napesi mbote na bakonzi nyonso na biso mpe omona gouverneur de la ville omona biso tolela toa bagene noto bagouverneur de la ville bayebisi ngai avana ya awa bike yo mpe ozalaki parmi bato fe basala mosala eza na nsima na biso ya kini bopeto tozalaki mpo tosala mosala wana ya kini bopeto me bato ka yo yebi mpe bato bayebi baponapona bato na bango bapona motu aye atali yo te mpo mosala bapona motu te motu to wana volonté asala mosala mosala ekomi ke ekomi ya tricage ya trafic so oyebani te mokosala mosala eza te fo oyebana mpo osala mosala sikoyo biso bakoyebana da toyebana kala mpe topesa mbongo sikoyo ngai oyo olakisa nga mosala ebana ndeni sikoyo nga na finance oyo susu napesa mbongo ke ma zwa mbongo boye mpo olakisa nga mosala yaka te balakisa mosala mpo mbongo na nsima. Merci vraiment donc je pense que aza vraiment clair sengi na bakonzi ya mboka ne fils kata INPP bosunga ye bato ya bonne volonté Tony Baloteli yo mtoluka mapamboli jeune yeyo aosenga soutien ata formation na INPP asa ata 3 mois ekosunga ye donc Carlos et José bozala na espère kosunga bato bango yo moi formation na INPP et osala bien baza ebele ba monsieur Bili Mobuka boza na États-Unis honorable Jean-Marie Lukulasi fondation de 10 Mandungu Fodem ba jeune ko encadrer bango yo yaza besoin kaka yake na ta INPP passer la formation bongo te bongo père na boza formation kaka na yokola na yeba musala sikoyo to fungula mo parenthèse o bengo mo to fungula mo parenthèse o mo ki songi parce que ezali pe parcours na yo oleka ki pe ozaka kuluna oji se bino ba kulina bowe la nini exactement to ele lo te père ezaka en maninga msoko monene lo boye aluli yango tango obotola yango yango yo pe esala nini esala keto onyonga nga mninga mobali pe botola nga so eloko esala nga mabe yango esenga tosala ndolata machete tobima na balabala toando trike bato banda botola biso biloko yango moni esalaka kuluna okebeta bale pa baninga na mbele na se baninga bana mbele na se bobechi bale boganie bangwale bandolanda bino bambango bambeo libanga ozokinga babetanga machete na libokwa nazaka kuluna te eloko komisanga kuluna yango wana betanga machete na ebelo te kapamba bo yuma lisheti na zoki na ebelo te bayuma ekoma oke yolo yuma oke wapi yuma oke kingasani yuma oke wapi yuma siko na kuluna ngo bénéfice ezalaka parce que na comprendre te okoti prison muta bimi na kuluna bénéfice ezate bénéfice ya kuluna eza prison ko kufa esi libete ko zoka bénéfice ya kuluna yango na lokumu ne ba kumiso seigneur colonel marshal général yo mona lokumu wana eza mabe eza siko bamfutima nga boyi na ngangu mais toyokaka peke babike bakuluna wana eza baesprit mabe bato basala yango bandoki misusu bakoma kokekanga banzoto bakoma kosimba bakisi mpona kuluna eza volonté ya motu kuluna ya volonté ya motu soki otambola na moninga ndumba so mpe olingi okoma ndumba eza yo mone ko nzoto ondimaka te nga mpe nakomi ndumba so yo boyebike nakoma ndumba te okoma ndumba te nga azaki kuluna me nachika nangi kuna bunda lisute na moya nika nanga bamoto ana luka ata ne fiske 1000 francs po mosala eza te siko bato oyo bosala ngo barankine oyo bunda bango batika mpe kimiani bamona ko mpo osala no compris bakipako su te kuna otona bango nakendaka te
nga tika na ngame kuna kenda te so na kei ba osokisanga o ba mi nga dena ndo bunda po so na kei ba osokisanga nga tika na ngana kanga na nga njoto na vanda e pa biso ba bimise nga mingi na bolo kuna moni ke ya inutile elo mo be kutu yo comme étant pratiquant mais otika lelo comme osala pe musala comme ozata ne fils que 100 francs osinga bandeko nani conseil nyo opesa ba nga pesi bandeko na nga batika kuluna ya mabe kuluna ebo ba via ba jeune ebele ebe bisa ba via bandeko na biso ebele kuluna ya bien te na sengi pe na pardon pe na bandeko na ba bunda kuluna batika biso pe to banda pe ki yanketo chika chika kiyanke yani loko te kuluna mais na sengi bandeko na ba bunda kuluna batika ngo ya mabe ya fokop batika ngo aluka ta ne fiska ko la musala maboko esunga elobi neta kola poto koma mikolo tozaka ba jeune te siko tango koma mukolo yo makasi de esili siko obandoleki kuluna. Merci ndeko Gladi. Donc Gladi azaki wana pena pona ko fongola motema na ye ko solana biso et asengi pe bato bonne volonté basunga ndeko Gladi lelo na ebité to kuta na wapi to komona wapi to koyaka parce que bato bonne volonté pe bako benga biso na kini ya lelo to mona ki Gladi to yoka kié mais to linke to futele ba formation na INTP akende ko banda formation ndeko Gladi ba mona yo kaka awa na établissement na o nga sala na nga awa sope awa moni nga te na ngambu na yolo na nga fula numéro 16 nga fula awa matete pangu nga fula biso numéro 16 na zana wane pa na biso sobo yoluka nga ba te ana ndako sope na za awa bokuta nga awa mabena sengi na bakonza mboka basunga biso ba jeune to kemba fort kuluna to lembi kuluna ekoma ka okebwe kuluna ozonga bwe kuluna seke kopa sale zate na bala na prince bamba chauffeur a moto batonde belé ba chauffeur mituke belé mo sa kopa moto susu ezate ou mata car ezate kope baby OK yolo medical bwe bazokisi yo OK kapela bazokisi yo OK ne wapi bazokisi yo c'est déjà sengi ba konji na biso bena mbo nga bena pardon bena sengi ba papa biso ba konji so bena pardon de ba olanda biso boye baluka biso ta ne fils que lo mo boye e ba no sunga biso ta ba jeune to chika mabe c'est déjà la fin, donc on est arrivé à la fin de notre émission. Donc Kini Alelo, tout ça vraiment na terrain, tout solo la na bandeko, tout ça venant tout comment est-ce que ba jeune bazo évoluer, comment est-ce que ba kino bazo ko évoluer. Même si une émission les émissions sont englobées makambo belé. C'est une émission englobée makambo belé parce que ma préoccupation c'est bien na Kacha Kinshasa. Donc quant à moi je vous dis merci. Merci à M. Bilbo Bouka depuis les États-Unis, le géant M. de Paris, Tony Balotelli, Maître Fabrice Loboko, Carlos José, Jacques Maïtou Ferme de la Paix, sponsor officiel, na Pession Mbote, na Pession encore Mbote, na Fodem de Dismandungu, na Pession Mbote, na Bandekotou. Alors, nous avons une question parce que la question est l'élection, les députés peuvent na Mboka. Yo en tant que moi mboka okoloba nini par rapport à ndeko bazo ninga ba koma ba député papa nga bena pona bato balinga koma ba député ba chika biso to fanda basa ba kopi na ba mususu akena tamusa biso na kisesu kuna do tamboli ni 100 francs ni polo ni nini to zena ba transport no mema to nga sukuma ba député una kiparate nga pe na fotaka te pona lia mboka te mo na voter ezate nga bena na bongo na votaka te na bena shonga député so ye pa na ngana benga na yo ataka chelete na ngote azwa kama ekoyanga livre ezate ba bosa vila bana ba livre bangolais ba camerounais banani ba ontu bana ba livre ya bana mboka libanien na Congo beti congolais sokisi la police e kanyi congolais ke chike na boloko matiki libanien po libanien pesa kembo mbongo. Mais biso pesa bango te biso ba congolais d'origine ponga pa lingala na langue msuna ebi tata français na lobati au monde nga jouni na France na okete na kufa na Congo je suis congolais tout fait na ku congolais na des zaïrois nga na zaïrois. Merci, donc c'était notre frère bien-aimé Gladi. Donc, tout comme il a soukabo, ça a toujours confiance. Bon aimer l'émission, bon tchaka commentaire et aussi la bien quoi encourager biso tout qu'il y a encore de l'avant. Tu as besoin de jeunesse évoluer, tu as besoin de Kinshasa évoluer. Donc comprenez si malanga déjà
bozomona kini bopeto déjà musala déjà bandi avec les nouveaux contrats et salamina entreprise ya Turc déjà musala ngwana ezo salema. Félicitations au gouvernement congolais, makambo za ko évoluer. On se retrouve prochainement à suivre.